koza na musique oyo yo moza ko sala ka kuna na studio na yo lingi to sponsoriser yango benga biso na 081 089 12 74. merci kuna nde ba representant na biso bakozwa information na yo na question na yo na milulu pe ozali na yo puis to insérer yango pe awa ego yiko za pe milulu église na bino ego yiko za mateya ya pasteur na bino pe ego yiko za pasteur na bino abengi biso to collaborer na ba pasteur kala mingi to te comme la pape Bénédicte lettre na azu lettre de so qui yango ba réponse pe ba bishop kuna baza ko préparer toza en contact na bango c'est pour vous dire que toza batu ya église moko isa na kombote toza ko travailler na ba prêtre ka to ya partir à Roma to ko laksa bino ba lettre to komaki na ba réponse to zwaki boko mona yango donc toza ko sangisa ba école ba bi église nyonso bikolo nyonso pour vu que biso nzo sala nini to kabola ngai l'impresario Joachim Zamwana za ko ya akaka pona ko représenter makambo oyo eza déjà préparé na ba sango ba prêtre batu ya ndenge na ndenge nazaka l'impresario wana kombo na l'impresario lingo wa muntu azali ko représenter groupe de recherche ya bato mama ani aza activiste qui activiste na ezali toujours koloba na place na yo ya wana mama ani continue ko yebisa biso makambo dina oyo ndenge nini susu oyebele to conséquence spirituelle nini ngo ezali kati na libota oyo ya mama na fille oyo unique fille ya Jacob Dina. Yeah, mama Dina wana azaki na 14 ans. Akena ko visiter ba fille moko na town, you know. Na cité na bango. Siko ba fille wana bazalaki ba kibwangezi. Bazali ko sala makambo elengite. You know. Siko tanga ko visiter bango. Ba confondre. Azaki na 14 ans, azaki mwana azaki pena, you know, mokolote. Ba confondre et puis ba akomu kuna ba violer. Donc faut ça l'attention na yo mutu ozo balobi ozo tambola kana ba muyibi ba kobenga yo pa ozali moyibi ozo tambola kana soulard même si okosi yo mela kate mas camarade na yo wana mela luvunu o mela kaka ozo tambola kana mutu oyo azana ba bureau ba deuxième bureau ba cinquième bureau ba millième bureau wana camarade na yo pe oko twalungu na ka peu importe ozali chrétien o chrétienne o ko kusumo na yango kaka mama ni oso yoka déjà que moi si ozala ko bala bon camarade na zaka célibataire. Bon, sina yoka yango. De kuna wa ina osala. Yes. Yo kanza ko pas célibataire na nzoka nde luel bozana ba rendez-vous ebele. Ba yo kutana kuna. Ba ke kutana kuna. Oso yoka mwasi wana za ko bala me alela ba voyage pamba. Alela ba voyage pamba. Azane kana voyage asumbela bana au commerce. Bo nde kuna ngabo mikosa te. Bazana vai kidinga sana ba numero ni oso ya tambula kana ba kuna. Bien. Yes. Mais bato osala on passer nzala te crise. Crise bongo, commerce. Crise bon. Est-ce que vous savez parce que commerce va vous aller on est fa bima ba ta fa waya ka. Kasi te ba commerce wana na tango yo olingi ya munene. Mutu wana fo monga ko biso ofele. Bien. Susu baso babi bango musu baso so ba 1000 maputa ngasi ko na ekoma 2000 siko ba moyen zate. Fo zo oya, ozo comprendre. Et puis tata wana yem pesa ka. A pesa aka donc ba wana pesa yo me you know, yampamba te. Yampamba. Eba mama mususu pe ye wana marie bana sumbera bango ye kuna kenana esoki na mboka nini oyo mama ndenge motema mama ndenge mama ane zongisanga antenne parce que réseau na yeli likambo oyo na lina nyata mpe na place ona ya Dina makambo to utiko loba awa ezate ke tolobi yango parce que tona plaisir ya kobimisa yango mais sinon ke tolito yekola makambo lekaki na vie ya Dina. Dina ana âge ya 14 ans pour akoma na 15 ans azalaki mwana malamu mais azalaki pe trop rassort. Oso yoka mbo bakata singa. Bana bali ko yoka ba parente. Oh ba yoka kate. Bana bali ko yoka ba conseil ba kulu. Ba conseil ba kulu ba yiko ba yebi nyos. Dina zalaki vierge ayeba ki mibali te azalaki pena ba charité. Mais problème na ye alinga yiko kende awa. Alinga ko makamyo sozole kana ville. Ba kebisa ke ville ozaliko bazana ba mère sa mabe bizaleli ya mabe. Ba fille mboko kutule bana na mibali ko ye bana Jacob ba koki même ko balela awa te parce que ça ba fille moko ba fille oko ba samuzulu ya kosakana te baza déjà ba pai na bonsete la kala ya yo ka kite abina ke ne ko visiter ba masaka kana cité ndeta makenda ye kuna basale plan na mwana moko mokonza mboka mona ke déjà ke fille ona za kitoko me fille za ndenge nini nde bakanga ke na bakasi ba viola ke. Okoya komona ete conséquence spirituelle ezali awa toza ko apprendre que yo mama na bana oza marié keba kobimaka ke na je kotala ba camarade keba pe komona batango nyonso partout oza komona na yeba koto oza kokende yo jeune fille pe to apprendre à partir Dina awa keba ona je kolamba papa na fufu za kaya kobala te na ya kolamba le fufu faut
basuka kama beti muta tieze mitata Oh, wana kana le olambela professeur wana pona tala ba Ba point na ngai. tango za kusaba devoir na ba examen oyeba ite oyeba kitako conseil ko za oyeba ki angote siko komina ke ne kotala professeur na yeba soki na zwati combien bon so ite kuna yebso zwati 40 ça o échoué okoluka osani o baksa ba point de favoriser wani ko ya to yo mama na bana obali ba pesi mbongo balekise yo mwana mwasi condition eza wana ko bima na ndaka bapara ko kena libanda biloko yoko dina yango eyela ke dina ina osama bulute mais ke na ko visiter ba master et puis ba master kuna ba monter pe coup contre garçon mo boy ke ta ko ya biso to minini aussi mona fia je ko tala na camarade to ko tala garçon na ba ke ko tala garçon et puis ba vai na bazo melaka ko kala ba nini et puis brusquement o mona ba ko ko tuko bima moko bozo bateke ko peso le kawana deje ona dina yo Afrika bakangi ba rapeye dina barapake mais maman likambo yango to sili koyeba ba conséquences ya yo mwasi yo za la jeune fille za la mariée ya okende place oza sirte mais si tu okende na place ezali ke oza pena famille na bato wana te nde conséquences ya kozala viole kozala rape kokende kozwa zemi kokende kobeba mosusu pe bana bamosusu pe bana ngo mpe bazolinga babeba nango te bamama na bango bazobebisa bana ngo okoyoka o kende na batata wana kende yebisa biso na ndako tolete o kende mama mutatindi nge bazobateke bana bazotindika bazobebisa bana ozokomokende neti dina eyeli bango bazobebisaka bana bango pourkoi ba yo moko okende kosenga ozotindaka mwana yo kende kosenga yo moko omesana kosenga kende kosenga place ezali ke zizani esi ekoti deja na ndako ya Jacob awa bazalaka na mboka bato ya Aram mboka banani ya papa ya bana oyo ya basi Rachel na nani na Leah nazo ba Rahel qui est vrai comme ya Rachel za Rahel ewe na balanga ba hébreu oyo ya kala ba livre na kolation ba livre ya kala to zana ba avant kutu ba période wana donc okomona ete ndako Jacob ese koti zizani bana oyo mwana liboso nani Ruben yemba ye nani Simeon ya misato nani napesa bakombwana ya misato za Levi bango nyonso ta bayokaki likambo bababi il faut tosala nini revanche bakesi koyo na nani na place dina bakenda koviole na mutu aviole yo bakangi nani tata wana azalaki mwana mokonzi ya mboka wana bake ale saku likambo te solo bango deja na émission moko tolekaki na makambo dina mais par révision ntango bakendaki wana babundi bitumba tata wana mokonzi ya calme na kosisa makambo lokola baviole mwana bino mpe oza batakima na biso to botika ye tokopesa mbongo nyonso bamana nyonso kofuta po tobalana balevitiko bapaster n'est-ce pas Simeon na ribe babi non soki boyeko biso nyonso bokata ngenga bokoma bacirconcis po biso oza bacirconcis tosanganaka na bino te babi problème eza te jour wana mobali nyonso na mboka na Aram bakataki bango bazalaki circoncis likolo ya bakendaki kotouche mwana bata nani ya Jacob dina est-ce que toyokani tosali bacondition bosengi po tokobala nini dina tocouvrir mokili yeba te ke aza déjà de vierge babi sava toyokani mais ntango bazongaki papa nango ke makambo esili Jacob abi ke shalom mpe biso na bango tokontinue koyi botika dina akende kuna babi non na vi na biso tokoki kobalisa bafille na biso ser unique certificat toza na ye abaino non bake ale saku twalunoka bitumba babomaka bato ebele kuna nombre bato babomaki eza na bible kende kotanga na mokanda ya jeunesse oza kolobelaka esalaki ete Jacob abengani ye na mboka wana bazalaka na banzinga kaka ya ara ya bokila nini kuna desordre nyonso ntango ye koleka awa ya liboso yango oyo bakwesi nini makila ya mibale mwana liboso Ruben osi omona deja kesi na pozaki na ebandeli osi omona deja tata moko boye ya samuzulu azala makango ne soit mwasi ne mibale ya misato epuis mwana ne moko ya mobali asi akomi mokolo to akomi na age moyenne epuis akesi komata na mbeto ya papa awa toza kolobela awa Ruben kenda waza na mbeto ya tata na ye Jacob kiasolwa zwaka lisusu nani sikoyo mama leki na bango kie servante ya Leya bila batamboli na ye wapi bakende na mbeto nde biloko wana eza kosala ete nini ya kosala rapport eye epai ya nani epai ya Joseph
Jacob kenzo isansa kene kwa ndesha mbasi na basi bazako yoka na te bana kuna dina ba leve esiko yokutu ribe awasusu zema buidi yena bila nini ende bakenda kana bangukutu ha saku yo yemsanga wakawo tata soka yo jamani ne koyela batata bayaka kumodirti malédiction eyaki wana na jour wana Jacob asangisi ba malédiction nyonso mokili yo ribe banda lelo yo libabe ya liboso ezuyo likolo ya nane ya okende komata na mbeto place ngana yenda koplonger na même bassin yo to sokola na même bassin ale libabe ya liboso na ribe kaku bakandole yango ebongo Simeon na Levi ba Levi tu connais pas ba on se la bino susu rouler parce que na peki sa bino bongo no ko bunda bitumba te kuna bongo ba te bongo ko boma siko ngala bato pe yo